Ujana batu biso baola ba ujana baza bano emike baolinga mbele batu baza système sans soutien baola to basele sans soutien bango sans soutien bambele na bango etelemi po etelemisa bamibali ya batu siko etaki yo jeune fille conseil nini okopesa na ba jeune fille na conseil nini bapesa conseil na mutu alingaki no esakei ayoka te solo conseil bana mikolo nde baye mabe makasi ya solo biso bayaya tozongi nsima bango bakili liboso basala nao baolemba merci mama ojana eza ba jeune fille oyo babenga baminere bana oyo ya bati ya 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans ti ba 16 ans oyo balingi kotambolaka ya bongo badelamba ya pamba bongo eza propre te na miso bapara na bango na miso ya jeune garçon vivo oyo bakobongisa vie eteke jeune garçon conseil yango mpe seteke yaya et babongisa elateli na bango eza propre te nzoto ya mwasi eza sacré bayeba kolata baka bien dignement oyo ebongi na bango eza bien ndenge bazotambola bongo eza propre te vie eza na makambo ebele eza barealité ebele fo baluka basisa baklase na bango batanga un jour baza na veni malamu ke balanda basentiment ya mokili oyo eportele bango rien un jour na vie na bango bakobebisa vie na bango lokoka ya makambo ezanga ntina yango komo ojana bapesa baminere oyo balingi kolata bilambaka bongo sans contrôle ojana eza eloko moko boye yo ebikaka kisasa ndenge ezala eloko moko ye mpona bapetite fille mwa moke bazobenga bango nde baojana biso toyebi ke ojana eza centre d'information ya mamabale tomoni kaka kena bapetisa mike bapetisa ba 17 16 18 mpe baobenga bango baojana voilà c'est ce que ngana nayebi par rapport ya baojana ndenge bon si oconseil nini okopesa na baleki na yo oyo bazomema na vie na bango na vitesse bongo etake yaya etake jeune conseil nini okopesa na baleki nao d'ailleurs moi en tant que parent aussi na rôle bango nde conseil eza il faut d'abord conseiller bango par rapport ya bapale na bapale éducation de base il faut éducation de base ya palais ezala pour que bana na biso nde baokola bazala bien instruit voilà na balabala ndenge baotambola ezosala vraiment kitoko te esala kitoko te en tout cas na oloba nde mingi na baparent baconseille baparent bazwa mwa charge moko boye mwa responsabilité mpona bana oyo tobenga lelo baojana donc bazwa mwa responsabilité moko ya bango tant que baparent eloko ezoboma mingi na bana na biso ya mike oyo baobenga bango baojana wana eza mingi internet batelefone android voilà soki bazwi mwa responsabilité moko par rapport ya wana nakose présente naza artiste comédien kombo nanga Blanchi bébé chetem et phénomène ujana oyo ezolekela biso nyonso tolenge biso toyebi ujana eza centre ya formation donc école de foot quoi oyo encadraka bajeune talent donc ina domaine ya bale mais lelo sibitima tokamwe lelo ujana ekomi na bafille surtout bafille ya baage ya 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans et 16 ans et ça nous sonne donc mpona ngai esalanga mpasi parce que toza baleki ya basi nazomona ngo na soni biso toza babantu on dirait respect eza lisusu te phénomène ujana mwana mwasi obima sans soutien sans sous-vêtement c'est bizarre nayebi te na époque bamare na biso bamambo totikala ovivre tokoboki na fin du monde donc nga oyo nga nakoloba ta mosusu mwa moke vraiment eza mabe makasi et puis baparent oyo baozwa te na kotika bana bango o mwana ujana biso mpe toza na baka wana toza na bana oyo baza baminere mpona réalité bana na bakomi na baniveau osala bamakambo baosala te omona bona babar baboîte de nuit et puis bapatron ya baboîte wana babar wana baopermettre bana wana ya mike bakota na babar basala ba n'importe quoi donc mboka ekoti mpena mbilinga donc nga mwa conseil eza kaka ke na baparent batelema donc nazo koéveiller conscience ya baparent batelema bazwa conscience mabe ekoti trop tokomona eza signe ya bafin du monde tokomomona donc bana na baobanga makambo te bazosigne nyonso
Donc l'état peut atelema l'état tika biso tia soutenir biso atelema pour bakawana soki lelo l'état telemi akomozwa charge ya kokanga kofuta ba man je ne crois pas bêtise wana et continuer puis comme mwana ko développer ka ujana eza soni esa na biso soni okuta mwana muki ya 12 ans 13 ans aobanga na yote ya mais aobanga yo kututé donc ayebika ki ya za ujana bazana temps donc l'état vraiment telema pour la problème pour eza soni moi à vie dans la temps sur le wana donc et ça biso passi et ça m'a bien makasi na soni donc merci le phénomène ujana d'abord eza ba fille hein eza ba fille je dis ma fille on va jouer à show ah ma fille peut-être va pas comment je peux dire ba collant donc veut dire va ta bilamba sans de ça caleçon ba tu vas ta oh quand on a de arrêter lamba sans soutien c'est ça donc mais va te quand ça va ba ujana eza ba mineur non eza ba fille on va ta sans soutien sans caleçon donc yangwana eza phénomène ujana donc yangwana eloko na et moi show yangwana quoi conseil nini okopesa na banda comme baleki na yo na ba vitesse bazwa na mona ba genre wana conseil nini okopesa atake yaya itake parent pe bon d'abord nde ba mère na biso ba papa na biso ba maman biso do nde ba koli ba tika jamais reta na elamba de sa collection jamais donc non maman o abotinga ata elamba sans soutien ti abotanga ti neza boyena que non maman nga do ata soutien. Alors le lot fait le lot non il a sans soutien de sa collection et ce n'est pas normal nga osenga bango bata ba collection bata ba soutien donc ndenge ba parents na biso ba bota biso nde balataka en tout cas conseil ngwana bon en fait là on va isaboye ba fi o ba komo bota ba bana 12 ans 13 ans au mona bango bazana kati ba boîte ba misusu na ba papa mibimba mais na yebite biso na ndako ba parents na biso bazandeni ba surveiller biso ndeni to ozana mwana wa 12 ans to ozana mwana wa 13 ans 14 ans fallait on surveiller tant malibanda olanda mais ba parents mikolo baso ki pesu subana te yango wana bana basi ba komi ba komo kota na ba boîte biso na ba papa mibimba biso na ba koko so moni bango ko banga donc era wana ko pesa na ba parents eta bana yo sote ke baza ba ujana te yo poza ujana non non aza ujana te aza mannequin. Parce qu'on conseille nini okopesa na baleki na yo oyo comme ba jeune fille bazwa na vitesse ya bon conseil na opesa bango en tout cas ba ma vie na mbangu te vie ezaka moko ba vie ba osala wana yango te nde bazolata bilamba sans soutien sans caleçon ba mabele libanda basoki ezodenda partout bilamba moko bakolata na moi te bakomi olata yango epesa pasi makasi donc ba jeune fille bosala lisusu bongo te eza mabe kona vie na mbangu te parce que vie eza moko kokufa otiki ba mikolo c'est juste l'oloba surtout pour la biso ba fille. Moi si pose la valeur na miso ya bato faut premièrement faut que tu un accoutrement na yo ça ne pas que faut tika tolono libanda ola ta soutien te ola ta caleçon te pour mi belle ba mono non okola ta soutien ola tika caleçon si j'ai lu muto au mona bien na on comprendre phénomène na biso sous ba jeune fille to comme na système ya relata ma belle non single ma belle oté soutien te colon te caleçon te et puis aux autres moloza nous normal aux à l'aise premièrement tozo si la valeur à la Congo tozo si la valeur makasi donc na osenga bande kolokwa nga basi lokola nga baninga bayaya baleki to changer habillement la biso premièrement to changer habillement la biso deuxièmement pour na ba o bazobima na batata premièrement oyeba te eloko ezosala omi benge la malédiction ça le savoir na suka oyokanga bandoki okongi tata mwasi okangi papa leki ok vi na moko ndenge otambusa yango oyeba te bo changer vraiment accoutrement la biso esalanga bien po anga na lati boye nasali elo te na lati beton na otambola moto na tire mpe moto akoya olinganga foka natika mabele libanda jamais nakotika nyonso ya ngai donc moto ntango amona donc ozoluka mibali na makasi ozobenga bango na makasi to changer vraiment basérie lalela bino mingi bo changer accoutrement na bino po tozosila valeur liboso ya mibali mobali akoki oya po apesa valeur mais tant que amoni yo na accoutrement mosali te osili valeur kotika mabele libanda epesa elo monte le contraire ezobebisa vi na yo kotika nzoto na yo exposango partout ozobebisa.
Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3w.w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde, bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. Is www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na Info6, boko zwa informação a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info6, Botala Info6, Botala Info6. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.